C'est vrai, moi, comme encore, aussi pour Saint-Joléa. Parce que le temps qui n'a pas casse dans mon kili, il y a un mec comme le Calibota, au Bakouba n'a pas payé, ma Saint-Joléa n'a casse dans mon kili. Il y a un mec comme le Calibota, au Bakouba c'est honnête, n'a casse dans mon kili. Alors, Lilo, à travers l'homme de Dieu, les prophètes qu'on les peut donner, c'est une bota où il y a un mec comme le Kanakas dans mon kili. Il dit aussi comment na casse dans le banzam, il dit que loué yao. Na casse dans le banzam, il dit que copé ça yao, on est à travers doctrine où il y a atteint à travers l'homme de Dieu. Na copé c'est on est à travers liturgie où il y a à travers l'homme de Dieu. C'est na casse dans mon kili yao, assis déjà que je dois essayer mon casse dans mon kili. Parce que gloire n'y a tout honneur ici que je dois na casse dans trône yao. C'est pourquoi na casse dans mon kema yao, assis que c'est là pourquoi. Parce que libota ou ebungaki uta tant longtemps, mais libota na baili ko se réunir ensemble na nesika moko pour na kosala rien que vous allez volonté na Yahweh. Amen bota. Amen. Total malam quelque part na casse na makomi. Bazotai sabiso babi to se soumet et pas na Yahweh. Tomi qui tient liboso na Yahweh peut te bana ko résister liboso ya Satan. Ceux qui te résister liboso Satan, to se posani liboso na Yahweh, ndepé Yahweh akoba na ko posana liboso na biso. Amen bota. Amen. Alors pourquoi batali c'était moto ay bana ko se soumettre ay bana komi qui tient liboso na Yahweh. Mais total malam auparavant moto ay baki na komi qui tient liboso na Yahweh te, mais moto ay baki toujours na kozala orgueil liboso na Yahweh. Comment tazaki orgueil liboso na Yahweh à travers ba doctrine, à travers ba le sam o mutazalaki nango c'est mutu aibaki komi qui tient liboso na Yahweh te. Mais tant que tu es na casse de banzambi ndebe ya kotel service tomi qui tient liboso na Yahweh peut tu bana ko résister liboso ya Satan. Amen bota. Amen. Parce que tel malam mutu comment mutazalaki orgueil liboso na Yahweh à travers mutaki na casse l'église. Ole mutu aluka asala premièrement aux allez volonté na Yahweh. Ole mutu atmikala na casse na ye aiba nini o Yahweh azoluka casse na ye asala. Mais mutu ase précipitaki kokende koganga na casse na église. Mutu ase précipitaki kokende kosenga ko obliger Yahweh asala aux allez volonté na ye. Tant takinaki na casse na pratique wana c'est que mutu azaki soumis boso na Yahweh te mutu azaki na casse na orgueil. C'est na casse na orgueil wana nde Yahweh abombaki ezaki sagesse na ye. Na casse na orgueil wana moyen Yahweh ami pesa to ami lakisa na casse na mutu wana ezalaki te. C'est pourquoi tant que na casse le banzambe de l'homme de Dieu a kotal sa biso pour que Yahweh a répondre na ezali ba difficulté na biso et sengi tomi ki tsali boso na ye parce que mutami ki tisi boso na Yahweh de mutu wana Yahweh ayebaka na ko élever. Amen bota. Alors tant que to sambela ki to kenaki na casse na ba pratique wana tozali toujours na casse na difficulté vie spirituelle ezali toujours bloqué. Avant mutamo l'avancement na casse la vie ezali charnel et sengi premièrement na casse la vie spirituelle avancement et ba kozala. Amen bota. Amen. Mais total malam mutu azaki avancé te mutazo sambela autant de jours autant de semaines mutazo qui na casse l'église mais mutu aza bloqué spirituellement. Pourquoi? Parce que mutu aboyi ko sala ezali volonté na Yahweh mais mutu aloki asala ezali volonté satanique. Na casse na volonté satanique ndi mutu akenaki na casse l'église ole afukamela ezali Yahweh mais mutu afukamela ki ezaki ekeko mutu afukamela ki ezaki pasteur pour que pasteur aiba na kopambla to aiba na kobondela ye esengi mutu afukamela ye liboso ya pasteur. Tant que mutu akenaki na casse ba pratique wana mutu azaki bloqué spirituellement mutu moyen amona surface na Yahweh ezalaki te. Amen bota. Mais lelo à travers l'homme de Dieu ay kotel sangana tomi ki tisaliboso na Yahweh. Comment tomi ki tisaliboso na Yahweh rien que na kosala ou ezali volonté na ye rien que ya kozala na casse na mo parce que na casse na mo oya la kisibiso ndi ala kisibiso ete na casse na mo to ba na kozala ini parce que na casse na ini nde toza ko exercer na casse na hospitalité nde Christ alobaki na temps ya suka na koyebisa bino ete nazaki na nzala boyaki kolesa ngai te nazaki na casse na kasho boyaki kotala ngai te nde bato batunye na tani oyo zaki na casse na kasho nde alobi na tani bino okenda ko visiter bayo bazaki na casse na kasho nde boyaki ko visiter nga na tani bino okenda kotala bato bazaki na casse na hôpital c'est na tani boyaki kotala ngai. Amen bota. Parce que pourquoi? Parce que mutu a s'exercer na casse na hospitalité mutu a s'exercer na casse na miséricorde. C'est na casse na miséricorde wana nde Yahweh asengaki ete mutu asa na casse na miséricorde. Pourquoi? Parce que yemoko aza miséricordieux. Amen bota. Alors tant que yaza tata na biso, tant que yaza na casse na mort, tant que yaza na casse
mawa ezosenga pe biso otolani zela na ye ezosenga pe biso otolani parole oui à travers l'homme de Dieu tous à la casse na miséricorde tous à la casse na hospitalité parce que yango ne eza mai oya azosenga na casse na basambeli parce que na moto s'exercer na casse na makambo wana des voilà moto wana aza komikitisa liboso na Yahweh amen bota atali race sociale oye aza na mote atali na première valeur ya nzoto na été mais aluki apé sa valeur na ozali mozali na ye aluki apé sa valeur na ozali prochain na ye demain pe exemple wana to monyango et par l'homme de Dieu aye premièrement pour apé sa valeur na nzoto na été mais aye kopé sa valeur na bato bazaki rejeté aye kopé sa valeur na bato o babwaka maki na kasi na mokili aye ko racheter bango aye ko mema bango base à la proche na ye pour qu'il va contempler ozali gloire na Yahweh amen bota et amoya aluka ki ete mutu eba na kozonga liboso na ye moto eba na komikitisa moto eba na ko reconnaître ezali mabunga na ye pour que yawe eba na kolimbisa mabunga ya moko na moko amen bota mais tant que mutakenaki na kasi na orgueil tant que mutakenaki koluka yawe asala premièrement volonté na ye c'est moto wana azalaki na kasi na soumission liboso na yawe te mais moto wana azalaki na kasi na orgueil de même pe na ngana autant to na kasi lo banzambe ndi ba ko tesa biso to eba na komikitisa liboso na yawe to eba na kotalisa ye ezali basification na biso tu vas na kotalisa ye ezali ba difficulté na biso à travers komiki disa nde ko bele manakas na masanjoli kuya ko louer kuya ko sanjola ye kuya ko pesa ye honneur tant yo pesa ye honneur wana tant yo pesa ye masanjoli nde e ko sala pe ya ete ayaba na ko répondre na ezali ba difficulté na yo amen bota amen de deuxième chose balobi to résister liboso ya Satan payer après ba na kokima pembe na biso comment muta ko résister liboso ya Satan parce que total Satan aza esprit c'est pourquoi tant Christ ya ye alobi ete nikoleko ya pesi kokoma sasa wana basambeli bakosambela nzambe na molimo pe na solo amen bota na total malam Satan aza esprit tant que tokendaki na casse na charnalité tant que tokendaki na casse na bonzoto ezaki difficile pour que to combattre Satan ezaki difficile pour que to résister liboso ya Satan parce que tant que tokendaki to belelaki to chassaki mais spirituellement ba œuvre na ezaki casse na biso pourquoi parce que to roke na casse na église to beleli to bengani mais ceux qui to zo na casse na ndako ete na ba pratique o to sala na casse na ba prince na biso tango ya zo ya alokota ba prince na eza casse na biso c'est to résister na liboso ya Satan te amen bota c'est pourquoi to sambela ki ye aseloana ki na biso te azaki toujours proche na biso pourquoi parce que ba prince na ye ezaki casse na biso mai o ezaki ya ye nde ezaki casse na biso mais tant Christ ya ye aye kotalisa biso pour que ye aye na ko s'éloigner liboso na biso ezosenga na casse na biso ete toyeba na koyamba bato oyo nyonso bazali na casse na mauvaise vie ete toyeba na koenseigner toyeba na kolakisa bango oyo ezali volonté na yawe à partir ya kolakisa bango volonté na yawe soki bamettre yango en pratique nde voilà makambo ezali ya Satan ekoba na koseloigner epa ya mosambeli amen bota alors comment nous résister liboso ya Satan pour que Satan akima pembe na ye so total malamu ete quelque part na proverbe 6 Yahweh to Salomon na sagesse oyo azaki nango azotalisa ete eza na biloko 6 to 16 oyo Yahweh asepelaka nango te biloko ya liboso atalisi alobi moto aza na kase na ze onte moto wana moyen a résister liboso ya Satan eza te amen bota parce que na kase na ye ntango aza na kase na ze onte moyen ayeba na kozala na miséricorde na kase na ye eza te pourquoi parce que chaque temps na kase na ye aza na kase na baœuvre oyo ezali ya Satan aye kotalisa na moto azali koboma makila oyo ezali innocent moto wana moyen a résister liboso ya Satan eza te pourquoi parce que na kase na ye avandisi ezali tuerie oui tuerie okoboma charnellement mais okoki mpe koboma spirituellement na pensée na yo oyo ozokanisa à travers prochain na yo c'est ozoboma ye déjà spirituellement amen bota alors tosala na kase na biso toseloigne na kase na makambo wana na kase na bafaux témoignage na kase na makolo oyo ezali kosecourir mpona koluka kosala mabe parce que la casse na makambo wana nde ya azoyi nango parce que Salomon la sagesse oyo azalaki nango akomprendre qu'il faut na longwa na casse na zie onte faut na longwa na casse na mauvais témoignage
pe makolo na ngai eba na kokourir mpona kosala mabe te, mais makolo na ngai ekourir mpona koyeba na kosanzola toujours Yahweh. Amen bota. Parce que moto aza na kasi na division, moto aza na kasi na querelle, moto aza na kasi na haine, moto aza na kasi na excès de table, c'est que moto wana a résister na liboso ya Satan te, c'est moto wana pe ayebi na ko se soumettre liboso na Yahweh te. Parce que tant que moto a se soumettre liboso na Yahweh te, c'est que Satan akozala toujours proche na ye. Amen bota. Moto amikitisi liboso na Yahweh, de moto azoyeba volonté na Yahweh, moto azo reconnaître Yahweh à travers l'action de grâce, moto azo reconnaître Yahweh à travers ma sang joli, de voilà moto wana Satan akoba na kopusa na pembe na te. Pourquoi? Parce que tout le temps la casse na ye aza na chaleur où ils allaient spirituel, parce que tout le temps la casse na ye azoba toujours ko louer où ils allaient Yahweh, parce que la casse na ye azoba toujours ko reconnaître où ils allaient valeur na Yahweh na casse na activité na ye. Amen bota. Alors la casse na biso basambeli otoye na casse na banzambe, to comprendre le message où est à travers l'homme de Dieu, to comprendre la main où Yahweh a péché à travers l'homme de Dieu, c'est surtout comprendre le message où est à travers l'homme de Dieu, c'est que ngana to ko bala ko bikisa où ils allaient mokili, ngana to ko bala ko zala ini pe ngana to bala ko kitisa force satanique où essayer ko zala élever na casse na mokili. Amen bota. Parce que force wana pour que ezala ABC, ezala na casse na koganga te, mais ezala rien que ya ko pratiquer commandement où etalam au Christ ayaki ko talisa na casse na mokili tozala bomoko. Parce que soki tozala bomoko ndeye akozala moninga na biso, soki tozala bomoko ndeye akotambola na biso elongo pour que ebala ko pesa biso où ezali joie na casse na mokili. Amen bota. Parce que avant mutamo na joie liboso na Yahweh, esengi probablement mutasa la volonté na Yahweh. C'est de même que tant tozaki na casse na bolosambo wana tulukaki ete Yahweh asala na joie casse na biso, mais biso toboyaki kosala où ezaki volonté na Yahweh. Amen bota. Alors volonté na Yahweh nde tokomona ngo na casse na lobanzambe, c'est volonté o Yahweh abombaki na casse na terre na ye atalisa ngo et pas l'homme de Dieu. Volonté na Yahweh ezaki rien que du jour au jour ngana to pesa honneur na casse na mokili. Volonté na Yahweh ezaki du jour au jour ngana to bana ko pesa ye ezali louange. Louange auto ko pesa ye eza composé na casse na makanisi na batoté, mais louange eza composé na casse na pensée na Yahweh. Amen bota. Parce que eza composé na pensée na Yahweh nde tosi komona toyemi ezali cantique de Moïse et de l'agneau. Parce que la casse na cantique wana ezali cantique où ezali ya balongi na bato nyonso balongi na kasi na mokili ndi bato wana bakozwa force où evandaki epa ya Moïse. Bato balongi na kasi na mokili ndi bakozwa force où evandaki epa Christ. Bato balongi na kasi na mokili ndi bakozwa force où evandi epa ya Molimo Mosantu. Amen bota. Parce que na kasi na trois wana ndi esali trinité na kasi na mokili. C'est force où Moïse azaki nango na cantique où ayembaki yo yembi yango, c'est aussi force où ezaki na temps ya Moïse. Force où ezaki epa Christ temps yo yembi cantique wana, c'est aussi force où evandaki epa na Christ. Tant yo yembi cantique wana on va aussi force où Molimo Mosantu aye nango auti nango na kasi na trône na Yahweh. Amen bota. C'est la kasi na force wana ndo moni liloba eke na tous les quatre continents pour que emlakisa ezali volonté na Yahweh na kasi na basambeli. Na force wana nde liloba eye eke na quatre continents pour que racheter ba onyo su bazaki disperser liboso na Yahweh pour que bazonga na kasi na surface na Yahweh, rien que pour la kopesa honneur pe masan joli epa na Yahweh. Amen bota. Alors na kasi na temps na kasi na lubanzambe sale fort ya komiki tsa liboso na Yahweh, sale fort ya koluka kosala où ezali volonté na Yahweh pour que Yahweh pe ayeba na koelever na kasi na mokili. Amen bota. Parce que total malam et pas l'homme de Dieu yende azaki na biso yende ay kotalisa biso na obéissance où azaki na ngo epa na Yahweh, na komiki tsa où azaki na ngo epa na Yahweh ndi Yahweh asili koelever na kasi na surface ya monde pour que atalisa ete azali bien-aimé na ye. Amen bota. Alors tant que ye abiangami bien-aimé na Yahweh, izosenga pe na kasi na yo mosambeli ete yo pe obiangama où ezali bien-aimé na Yahweh. Pourquoi? Parce que eux kosala où ezali volonté na Yahweh. Mais soki ngala toki na kasi na division, soki ngala toki na kasi na baquerelle na bapenser où ezali négatif, c'est to résister na liboso Satan te, c'est Satan aza toujours proche na biso. Mais tant que tu es na kasi na lobanzambe toye pour que to bengana ye non na kasi na koganga, mais à travers ba bonnes œuvres auto kosala na kasi na parole, à travers ba actes ya malamu auto koposer na kasi na lobanzambe, à travers signe ya reconnaissant auto kozala ngo à travers l'homme de Dieu, de Satan akoba na koseloigner pembe na biso. Amen bota. Amen. Et voilà to garder tout cela misala pour que Yahweh abatela apesa kimia. Amen. Amen. C'est vrai moko la moko ayebi na elekilo tozoki na kasi na elekilo ya sen presque totikali na 1 mois
pour que elekelo ya sen eleka moko na moko ayebi ekateli o bakatela ki bunana sala effort ya koluka ko répondre pour que na koluka ko organiser cérémonie na yao eleka na kimia c'est na muto azoza na volonté ya koluka ko répondre muto aza na souci ya ete fils na yao eleka na kimia de temps pe l'homme de Dieu a ko présenter libota liboso na Yahweh c'est na muto na pe azoluka azala parmi bato ba komimoni sama epa na Yahweh amen bota alors sala effort na koluka ko répondre na oetalami ekateli na yo deuxième communiqué moko la moko ayebi toza déjà presque fin du mois to meka ko répondre na sina oetalami ya loyer pour que ma camion so eleka na kimia amen Amen. moko la moko sala effort ya koluka ko répondre na oetalami achat ya terrain tout ça l'effort ya kozala na souci na eloko wana tout ça l'effort ya koluka kozala na volonté parce que na kasi na volonté DP ya ayeba pe na kofungula mutu ezali banzela parce que ya azosondena na kasi na cœur azotala souci to volonté o mutu azala ngo même si a manqué financièrement mais volonté na souci wana disela pe ya ete ayeba na kopesa mutu ressources pour na koluka ko répondre na etalami ba difficulté na ye amen bota Amen. si to sali bongo nde yawe akobatela akopesa kimia tozongisi matondi yawe za mtata muzasa nkono pesi na kimia mbatela libota talselo ngepa na bango mapengo neza likolo na bango kimia na likolo bademere kati na bango gloire na accompagner bango partout bakoyeba nozala batela bango lokola so batela bana ye pasi mikatomia malade ebomba melote ipata yake mwe batela Israel o batela libota na otsa kwa mbefe na sama tambe na bango nyose bongisi muhiniza na fete bolingo tata mwana molimo santo za kasa libota na yo ba mona na kasa na sikana ba mona nte loboko nangu ye protéger batela bango bisika basiko zo makotanga mabunga te so tangi mabunga ta mota obika tuzota msumu na kasa mokila se yondo za libule kana kubulisa libota na yo ni to senge pana o yebite sikete mokana ko samase lokola nikulo na komo Nazareth na ngwa molimo santo kino maseko amen boto na yao esalela mtunyo